Eh bien, nous voici encore cette belle soirée, hein, peuple congolais, Boutou et Lamou, et Sikabozali, Bouébiété. Il est maintenant 22h20, hein, l'heure à laquelle vous êtes vous habitués. Yako Tala, émission Nabino, Balobelimboka, peuple congolais, nous vous disions encore merci beaucoup pour cette confiance, hein, vraiment, Bolingo, Oyo Bozali Nayango, Ndezali Kosala été Bino Nabiso, toyeba penza nako solola mai matali politique lolenge na lobaka ete politique ya libongo bilei oyo peuple congolais nyonso asengeli kolia sokoto kolia yango te ezali penza kosala pasi parce que mboka na biso ezali mboka oyo etondi na esengo bango kuna na États-Unis bandeko bazali wana nayebi ete bango kuna tongo deja ekotana mpe ete ngonga bokotala wa kuna tozalaka na mwa ekari ya ngonga mwa mingi ndenge awa tozi 22h kuna ngonga na bango deja otangi mwa banini seke bango bazi nanu moye soko natali malamu donc esengeli toyeba ete mboka na biso Congo ezali mboka moko ya esengo mboka moko ya malamu soko tozana bolingo nango te kosimba te. Merci na bakongomani nyonso bazali de partout, que Dieu soit béni na ndenge apesi biso pema. Merci na bino nyonso boko tala biso na Paris na Belgique na kobosana te la grande dame madame Louise Nkoyo azali penza molandi malamu ya émission balobeli mboka. Merci encore na oyo tozali kobenga bakongolais ya diaspora vraiment ondenge bolingaka émission na bino balobeli mboka nzambe abatela bino lisusu po ete ezali esengo makasi penza ya komona makambo oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo. Merci na bino nyonso boko tala biso na chopo bandeko ya chopo na bosani bino te vraiment na yebi ba situation ezali na chopo to kolobela yango courant na chopo ezali kokufa mai bato bakolela eau potable ezali te vraiment ezali pasi pe mawa. Nous allons en parler. Merci beaucoup na baiba kotala biso du côté à Kasaï oriental vraiment bozala kimia ba makambo ezali kosalema molo vraiment mais ba difficulté ezali nzala ezana nko beta vraiment il y a une forte famine, hein, au niveau du Kasaï oriental. Les gens m'appellent babiete biloka kolia ezali nanu cher, ils ne parviennent pas yako vivre vie salaire bazali kozwa pona ko tenir au bout ya mois mobimba du début jusqu'à la fin ezali mois passe donc toko senga na ba autorité compétente, hein, ba yeba na kotala makamni ba ko sala pona yeba luka kimia na bisika wana bongo bandeko pe baza kotala biso du côté à Lualaba na bosala kate vraiment kuna Lualaba na yebi ete misala ezali kosala mama kasi mama gouverneur Fifi Masuka toko senga toujours au continuer kosala makambo ya minene pour que province na yo pe et vanda na stabilité na kobosana kate. Quand je parle de Lualaba, je ne peux jamais oublier de remercier un grand homme, un grand mécène, hein, c'est lui qu'on appelle Yannick Banza Nyurotana. Yannick Banza Nyurotana, c'est un jeune qui ne vit pas seulement de lui seul, il vit pour la population. Hein? Bomoni, jeune baza ko créer une entreprise, hein, l'entreprise monene, c'est un lieu de repos. Oyo bato bakenda kopema, mais j'aime beaucoup ces jeunes, j'aime ces jeunes Yannick Banza Nyurotana parce que chez lui là, il a plus de 120 agents. Azana ba agent Yako Sakanate, il en a plusieurs entreprises. Ba congolais photos araboui. Tu ba rappel ko soutenir ba congolais musu baza ko sala musala parce que les loyo na ko senga na gouvernement ya mboka na biso. Ba jeune bazali ko sala musala ki toko boy, il faut ko batela ka bango malamu po ete mbala ya sima ba vivre malamu, il faut ko garantir bango surtout en ce qui concerne les taxes. Bo diminuera ba taxe na bino pona ba congolais parce que baza ba natif ya ao bokomo na indien aza ko futa taxe muke congolais sale activité aza ko futa ba taxe ebele, hein. Coup de chapeau à toi le PDG Yannick Banza Nyurotana, que Dieu te bénisse. Mama Fifi Masuka bocha ye poa bato fo bocha poa na Lualaba on eza bato lokola ba Yannick Banza Nyurotana, hein, excellence Roy Kaumba vraiment na ebete sécurité ya province eza na maboko na yo, hein, Nyurotana pe eza na poste ya sécurité à malamu. Le général Roger Isio na ebete kuna na Nyurotana sécurité ezaka malamu po bato ba okota balobi kimia babimaka pe malamu. Coup de chapeau à tous les Congolais qui nous regardent. Je n'oublierai pas de remercier aussi là je parle de jeunes. Ce sont des jeunes qui travaillent, qui font bien leur travail, tel qu'un autre jeune qui est en train de faire un grand travail pour que jeune Congolais n'allez pas acheter vos véhicules
kaka na Dubaï bozela ba expert ya mituka bazali lokola Mwati Motors. Mwati Motors c'est un jeune oyaza côté ka mituka de luxe, oza ko ba véhicule de luxe ou soit ba véhicule normal classe sans problème. Au sombi véhicule, tu peux rester dans le véhicule pendant 5 ans sans que tu la moteur, sans que plutôt au salata dépense moro ya nini parce que moteur ya malam hein et puis au salaba entretien ya malam au coup ta véhicule ya classe kaka na Mwati Motors. Mwati Motors c'est un Congolais, Mwati Motors un Congolais au salaba misala malam hein ils allaient juste na boulevard na Sosimat wana hein so za na so de mouton zo matato zo kita zo le kawana au comment na un pembeni wana so du côté boulevard c'est à droite ba véhicule et tondi wana ba mituka au sombi kimia au lieu que nekaka Dubaï tozela ya poto. Mwati Motors, pourquoi pas remercier le patron de Mwati Motors hein, mon amboka Savané Mwati hein, bon séjour à Paris esika ozali bongo tokota na mama na likambo na biso na koloba ete nazali ngai moko te na plateau bandeko ya Bandundu ya Équateur bandeko ya Bongandanga bandeko ya Lisalangomba bandeko ya wapi Zambi abatela bino na kobosana te vraiment kotalisa ete nazali na moko ya balobeli mboka molobeli monene oyo ayaka penza kosolola na biso mai matali kimia lelo na bengisaki epo eto bakosolola nano sur le problème oyo ba congolais baza kokuta na l'autre kokende plus politique te plus un peu c'est une émission baka ezali socio-politique to solana naye makambo ndenge ezali kotambola to eba comment est-ce que to kozonga sa Congo na biso na nzela Congo esengeli ezonga na ba norme po ete bato batika kolela nazali bongo na mona mboka on bengaka les gourous hein parmi bato penza bazali ko solola il est de l'opposition mais c'est un juriste aussi, un juriste, donc, c'est tout solane makam mboka, mwana mboka Belesi, Jean-Pierre Belesi, oyo azali moko ya mutabo mesano, na kati émission balobe kambote la yo, mwana mboka Jean-Pierre Belesi. Mbote mingi mopanzi sango au Serge Fwamba Moulba Bwende, na kolinga na occasion pesingai na remercier une fois de plus. Merci beaucoup. Na confiance oyo renouvelaka à ma modeste personne pour na koya dans ces beaux plateaux pour tout le monde kambo etali mboka mon émission la biso lui balobeli mboka to yaka kobela batote to yaka kobela mboka kota na ndenge ni mboka isa kotambola mais aussi na kolinga na pesa mbote mingi na batte le spectateur nyoso il y a cette grande émission éparpillée à travers le monde na pesa ba mbote en tout cas na kolinga na pesa mbote moko spécialement na ba grand téléspectateur cette émission parce que benga ndeko na ngai Serge Famba balanda kabiso notamment na kolingana pesa mbote awa na Jonathan Fundi le superviseur il y a Star Paris Foot na cité à Lokutu na pesi mbote c'est un garçon très courageux un garçon très dynamique qui fait bien son travail. Mais Paris Foot là bango comme ici ba jeune ba fainéant non monsieur Lokutu hein, comment on a il s'appelle Jonathan Fundi. Ah monsieur Jonathan Fundi coup chapeau n'est-ce pas c'est le superviseur à Star Paris Foot na cité à Lokutu. Beaucoup. C'est un garçon très très dynamique, très poli, qui fait bien son travail. Courage à toi mon cher Merci ami. Beaucoup. Mais aussi, notre frère qui m'appelle aussi, qui nous appelle aussi à partir de Bafasende, comme on a Akoyo Zimene Jado. Oiseau rare, Bafasende, c'est un garçon. Rapidement, s'il vous plaît. En tout cas, on soyez bénis. Le lobo est fait sa cabine en botte, où est les bâtons non, la si, non, rapidement, s'il vous plaît. Ok. On a repris sa botte notre président national. Les camarades Joseph Kabila Kabange, Oyo Azali Lelo, Likia, hein, en français, l'espoir de tout un peuple, n'a pas si mot, maman Olive Lembe, n'a pas si mot, n'a pas si maman Azong, les sauts qui ont quitté ça, mais aussi n'a pas autorité sur la partie, notamment n'a pas si Makasi, notre secrétaire permanent place à Zoami na Minichoyo, Shadari n'a pas si Makasi, n'a pas si Makasi, n'a Obe Minaku Njalanjoko, n'a pas si Makasi, n'est-ce pas, na Dunia Kilanga, n'a pas si Makasi. Na notre communicateur parole Kamizelo place Bazomi na place ya passé. Merci. Naïbi que non, les ténèbres n'y régneront pas pour toujours. À chaque chose, il y a toujours un temps pour tout. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Belesi, Molobeli Mboka. Jean-Pierre Belesi, toko tonoma kambo, yama solo yamboka na biso. Mokolo mwalelo, bien te ki sasa, moto ezali kopela, moto ni ezali kopela, likambo matali service national. Ou ezali kosala musala nango malamu mingi penza, parce que nga moluba bwende nazali komona, kasi mwa molelo ezali
bato bakolela ono bakobetisa biso pompage service national kosala mosala. Et puis nous allons aussi parler sur ba démolition o ezali kosalema. Les démolitions toyebi déjà basali kolaka tomonaki par exemple quand ils ont promis pour Bandal balobaki yango il y a un mois avant bayebisi bato basala balongola kasavubu balobaki. Mais il y a des gens au baza kotosa te. Dans cette émission tokosolola est-ce que makambo baza kosala les ali mabe to ezali malam, parce que nous recevons des appels. Les Congolais appellent de partout vraiment. Ezali pe ko sala pasi comme on a moto atonganda ku ya 40 ans ba démolir a komi fazer nyonso na to yeba ko solola est-ce que atongaka isika malamu to ezali mabe esika ça les ali malamu to mabe, nous allons le savoir. Et puis to koyeba ko sala vraiment ko tala pe lisusu équipe monene oyo ezali ya ville ya Kinshasa oyo ezali pe ko continuer na ministre mwana mboka Léon Mulumba oyo azali bongo ministre provincial ya environnement ya Kinshasa musala azali ko sala ensemble na équipe na ko bossa na le major Michel Gordon, le major Michel Gordon oyo azape ko sala musala penza balobi major ya nzoto mike wana référence batazo pesa nzoto mike bokonote nga benga kai mboloko mboloko. Donc moi major a Kuba donc sensei sensei Michel donc nzambe batela ye to ko solola mwana mboka Jean-Pierre Belesi to solola no mwana moke Kinshasa source ya salité, Kinshasa maï partout, Kinshasa poto partout, Kinshasa souffrance, Kinshasa bato ba ozanga nzela koleka ozoleka piéton azanga nzela koleka pona nini ba terrasse bato batonga banda kuna balabala bakamata ba espace nyonso oyo l'état tika pona bato batambola bato bajwa mopepe et comme esika kotanda bakiti na bango ya ba ukuta motazo teka na nzela soko l'équipe ne biloko na afingi yo o tuti biloko na afundi na police pa ya kangi o futi ba mande o futi pe biloko ya mama wana yebisa biso. Que pensez-vous na musala makasi oyo service national ezali ko sala pe bato ya ville province ya Kinshasa musala ba ko sala pona ko ba ko buka ba démolition oyo? Que pensez-vous mwana mboka Jean-Pierre Belesi? Ndeko nangai Serge Fomba na pesio une fois de plus merci na parole. Mais on a kolinga koloba d'entre de jeux ezali koloba que tozali na l'état moko moini, tozali na l'état moko mobomi, l'état oyo ezali na suscité ba imboka ndeko nangai Serge, parce que au moni tango zali kozwa mesure il faudra côté la contexte nini oza kozwa mesure. Nayoki olobi à l'introduction ici que bazali kobuka mutafala sala kinda kunaye asomida kone 40 ans durant, mais du coup baye kobuka ndeko nangai Serge ba mesure moratoire soit ko prévenir mutu pendant durée à 1 mois tout simplement, soit 2 semaines. Et du coup, croyez-vous que nous avons une disposition nécessaire pour na koluka alungwa place oyo? Il faut que l'État appelle ça qui bango l'État, parce que ce que l'État a joué ba mesure, notamment des choses comme on a kobuka, mais il faudra quand même que l'État wana a indemnisé bateau bazali kobuka bango. Parce que bateau na bafana wana pa mbatende ko ngai Serge jamais na Kinshasa awa jamais mutakoki kotonga sans que azwa ba mikanda epa ya l'État. Mais moi na mboka Belesi ouais ozoya na moi na ozotiaka moi pilipili olobi que l'État il faut indemniser bateau baza kobuka bango bandako. Tout à fait. Moi na mboka Belesi to pesa exemple na Kapela o monaki yo moko ndenge babuki na Kapela totali na bamapango nzoka eza na bato mosusu azana 2000 à clôture tanga somaka lopango kala chaka clôture mosusu akoti na balabala ya l'État tongi alouese bato ba mebalie ngulu wana ba meri masanga pendant au moins 20 ans plus de 20 ans même yebisanga yi moto wana soki ba buki ba prise wana ba buki ba bisikana ya l'État sali mapeni yo kanisi ndeko na ngai Serge na question na yo poser wana bato wana ba okipa kaka ba place wana ndenge na bango moko ya solo. Mais bazouaka mikanda na ba commune mon cher ami. Mais problème ngo ni nos alliés juristes espace ezali ba construction anarchique, espace précaire. Espace précaire l'État ko récupérer mais c'est l'État où ezali représenter au niveau de la commune, parce que ceux qui ont ba commune mon cher ami pour poser kiosque il faut foutre mikanda et bien go pour tu mettre ça quelque part il faut foutre mikanda na service ya commune wana.
Alors yebisanga moto afuti mikanda na ye na quelqu'un na ba construction na archique na automatique ba bar na ba permis de parce que jamais au kotia au sali mo bar na yo sans que le cas par la commune au futa yango ba futi ba iboka ba futi yango mais boni brusquement boye kobuka bande kowana et surtout que le contexte on a outu kolba mon cher ami mais bato zali préoccupé na ça que on reste ba kolba zali introduction bato zali ko se préparer pour na koluka ndenge nini bazongisa bana ba kelasi parce qu'il faut kolba lelo que misala na mboka ezali te misala ezali te bato zali ko bikelelo na débrouillardisme bazali ko bukelelo ba bikelelo na mo misala mike on a parce que l'état zali ko pesa misala te chômage le qui bato ali ko bikala misala mike na bango wana ma soko boye ko buka ba to boyite parce que ba consona archique moi je peux les mais non moi mboka est-ce que yebike na tuna ki question o yebike ba bengango espace moko précaire exactement mais qui dit to tanga biso nyonso balobi espace précaire les alinine balobi un espace précaire est un lieu de vie ou d'activité instable, fragile et mal protégé. Tout à fait. Il s'agit d'un environnement sans garantie de durée ou de sécurité, comme un quartier spontané, un bidonville ou un espace public occupé de façon temporaire. Exactement. Aussi Mukanda comme espace précaire. Oui. Yebi Sangai. Et le liomoko instable. Liomoko instable, c'est une vie instable. L'État peut casser quand il veut. Mais bien sûr, est-ce que moi je suis contre cela? C'est par c'est sans garantie. Je n'en disconviens pas. Tu es juriste, papa. Oui, exactement. Non, je n'en disconviens pas. Mais dans le lobby, le contexte. Parce que moi, les lois, il faut l'État dans la société. Donc, si les athées, non, il faut prévenir bateau. Mais on prévient toujours. Bien sûr, maintenant, dire nini. Pour que vous ayez à disposition, en fait, que à l'ouka place et mon sous pour avoir un moto. Mais il y a moto wana. Sauf que pendant une semaine, 2 semaines, croyez-vous que moto ça dit place pendant 10 ans? 15 ans, à ça la plan le Kowana. Mais oui, comment dans une semaine on peut venir 2 semaines et puis dit Kobuka? Non, mon cher ami. Na rappel là, na vu bato bazali préoccupé, na koluka boni, ya kozok ça va na kelasi ndeko na ngai. Mais l'état il faut en soucier ba imboka. Ce que ça a été le long de konangai. Bato bazali kobika na misala mikemi ba sala wana. Nazo komuna, na ko buka ba mama. Ko pensa biloko. On était ba ndenge malembe mon cher ami Serge. Mais maman ba biso une semaine avant, 2 semaines avant. Que soit sœur ya mikati ya mama. Ko sopa, ko panza, ko boka. Mais moi na boka. Donc qui ça sango bino bato ba opposant bato liboso ko finga qui ça c'est ezali salitaire bamba ezali ko tonda na nzela bato ba ko sala ba inondation mais ba bongisa botelemeli il faut pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit mon cher ami. OK nga na boy tek no qui ça ba bongisa yango soit ndeto ko mona bazali ko kombola. Moi j'apprécie ndenge service national ezali ko kombola banzela mais ils appellent la mesure moko ponctualité parce que assainissement ya ville il faut un travail permanent. Ils attaquent pour situation pour tromper bateau et puis bokomboli bobongisi bamama na balabala bataki kwanga bataki masanga basopi na kanisa otoni faut pas benga na bango. Non il y a le que non ils là un service soit un travail qui fait demeurer permanent. Ils attaquent non un travail conjoncturel soit sporadique. Il y a le long de bapendi bateau lobi bateau na bazongi lisusu comme théâtre ba sous bapendi. Justement il y a le lobby que nous faisons un travail surtout dans ballon on sait que c'est l'assainissement de la ville. Il faut que non environnement la propre dans la scène et vous allez mais na pour na kozongi la matano makamala ko bon chami biso to boy tek no ba buka ba construction anarchique mais na tu ko rappeler il faut après 2 semaines 1 semaine mon cher ami moto à disposition nini mon cher ami moi na boka Jordan Gédéon plutôt là balansaka ba image s'il vous plaît bato na katro sur gai na lobby boy mon cher ami. Oui, on est d'accord que non. Surtout la place où ils en étaient, espace public. Dans les tibilo comme modèle on a balabal. Voilà. Motazo tonganda qu'on a eu mon nene boy. Abimi tina balabal. C'est-à-dire abimi à 0 mètre à caniveau. Dans la dans ba indien, tala ka bakate magasin. Soko ba indien so ba dibani. Bazui poto ya courant. Ba kote on a kati ya béton na ba. Voilà. Yo comme molayo. Tala tu construction. Mon cher ami. Molayo. Croyez-vous que non ces gens sont batongi ka que l'état a besoin mikana mon cher. Mais non, ça du faut pas rendre la bateau ya cadastre. Ah, mon bateau ya cadastre. Ba kanga. La chef ya ba sanga ba document ya cadastre. Pour pesi moto certificat d'enregistrement. Voilà.
Hein? Bon, parce que tu as document de construction. Il faut donc tu as un ministère de l'urbanisme et habitat. Ouais. C'est important. Bon, parce que tu as un document pour la tonga. Bon, pourquoi que vous avez mais puisque pas que c'est toi mon solo. Oh yo, bah ça qui l'État. Parce que ce que l'État a joué, bah une mesure pour la utilité publique et bah bango, bah mesure pour na soit trop l'énergie là, là soit bon ça. C'est-à-dire ils sont là pour des bah ça expropriation pour des utilités publiques. C'est-à-dire l'État monique que nos places il faut élargir là par exemple à Koya on a à Bouki. Et puis, à foutre, indemniser bateau qui place sur on a. Est-ce que mon frère a dit que ça, mon cher ami, c'est ça la vraie question parce que tu as état des droits. État de droit, il faut que tu sois mibeko. C'est-à-dire que non, ce qui m'a qui me candidate, la voie normale, la voie légale. Et que ça n'a un go, la moindre des choses qu'on veut il faut bon, zoncler mon et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Le certificat d'enregistrement est inattaquable. Ah voilà. Tous, voilà, tous. Bon, si vous avez un certificat d'enregistrement, mais bon, il y a la responsabilité est partagée. C'est-à-dire l'État est partie de responsabilité, mais tout ce qu'on a été que non, bon, ça qui tient ça. Parce que non, il y a des gens qui ont investi. Mais savez-vous quand même, tout sur le monde et mon amboka, tout le monde est dans la commune de quoi il y a bandal, na inga au, na bandal là à côté à Baka ya ou na moni, et baza baliba banda ko casser banda ko wan. Au moni ma bende, ba poto ya courant, ouais mais maka cap bébé à 6600 volts et kendara, ouais ou ta inga wana ou tension, moto ezana moto ma bende na kata mapango ya ba. Ah voilà. Na kati ya lopango yo moko tango sombaki okuti ke snel na sa tima bende moto a clôturer ngo atike ngo dans lopango comment l'État aussi peut donner atika montagne wana avant plus de 30 dans la moni tant que le kino bandal awa tant que na moni kota maizaf na ba ko buku ba buki izaf na moni yango mais na moni église ya kota godé pour ezali kaka nan est-ce que ça lopango na yo ndia foutre ah to éviter mais non tam suso po balobaki bazo na yo ki il faut que non et ça les map donc on se basa na c'est ya poto akula exactement il faudra c'est que non ba mesure ils ont là impersonnel bata la bilongité que non oh ezali muto pouvoir ozali muto mais godé pour basi ba bukanda kwa na 3 valets na boite mais na moni ese kenda ya bi des normes na leki wana na moni yango ezana nu et pourtant na ngambo na yo na basi ba buki yango vous voyez donc biso tozala ko ba mon cher ami que non. Le problème, c'est l'indemnisation. Le problème, on indemnise qui? C'est lui qui est dans les normes. C'est lui qui avait réussi le document à l'État. Donc, il faut qu'il y ait des suspensions. Tout à fait. Dans le ministère, il y a Habitat. Habitat, il faut pas suspendre le bateau. Il faut pas kanga même le bateau. Tout à fait. Le bateau va livrer un certificat d'enregistrement sans pourtant qu'il et si quand il d'abord autorisation de bâtir. Voilà. Tant que moto, autorisation de bâtir pour que moto ana atonga. Yebisangai autorisation de bâtir papier moto. Ba pesi moto autorisation de bâtir moto abandi kotonga la fondation batiki ye ba police eza komona bato wana ya urbanisme habitat bo otika moto atongi moto akomi na kabaka tana ndako etelemi ndako esali makambo combien d'âge oui. C'est pourquoi je demande au ministre de la Justice, na kosenga na ministre de la Justice, mwana mboka ngefa ba dossier yangoyo. Bato ya urbanisme et habitat, s'il faut que l'on bango misala, s'il faut que kanga bango, parce qu'ils sont en train de livrer des documents. Bah ebi que non, et normalement kala sala ki po muto tonga, ba ko tinda bato, ba inspecteur ba ko tal, ba moni est-ce que moto a zone ko tonga, est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce que ça ko tonga? S'il n'est pas dans les normes, ba casser, ba ebi c'est non, moi autorisation de bâtir exacté. Ba on comment otala ka bon. Par exemple, le bon de connaître ça, moto so ki a tonga immeuble, il y a 5 niveaux. Il faut déjà l'État pour étudier ça. Oui, et puis parking à Mituka. Est-ce que nakati kuna il y a Bikambouano le bia solo. Motao tonga 10 niveaux ça la parking était. Mituka fazer réseau dans la voilà. Tout ça, ils allaient babloko l'État. Il faut l'amener la caméra, mais vous allez vous rendre. Ça faiblesse il y a l'État. L'État défaillant na babloko wana. C'est-à-dire moto tonga immeuble appartement à 8 niveaux. Mais à quoi réserver parking était pour na bato à habiter place. Badal na ya zongo abimisi yango na bakanivo. Comment na gombe ba olakisa moto na bandal na gombe. Bato babimisi batio mai ya ba immeuble et ça ko paya ko kende na bakanivo. Na ba toilette ba mai ya ba cuisine. Tout ba prévoir. Tout ça mon. Le Rolanda boye excellence. Vous voyez le pango na il y a excellence. Voilà. Ba policier meke na porte. Oh meka o ko meka ni mon cher ami. Papa yo moto zo tonga bongo. Yeba
que mandat l'État est si là. Donc il y a des gens qui ont biso tout ça côté beaucoup plus intérêt à Imboka. OK. Intérêt à Imboka parce que le peuple le lot a dit qu'on a un cri de détresse. Que nos bouc et les autres mais il faut que l'État joue rôle naïe. OK. Surtout bah tous les documents et tout maman bah les côtés ka moi micro Mike mon cher ami OK. Serge le ka Mike wana to boite mais boite na malembe non moi ba maman baza ko tonga na côté ka ba mikate na balabala côté ka moi ba kwanga côté ka nini soki pe totali malamu mwana mboka ba maman wana baza na problème moko makasi ba mama wana lelo moni bakasa nkwanga kende na baka niveau okuta be ozotonisa baka niveau ezali bakasa ya kwanga ezali ba bidon na bonga mai ba mama wana na ebité batika et puis mabe ezali nini boyebi ke moto oteka na balabala au moins la commune et ticket et foutissier ticket vous l'État intervient mon cher ami l'État ça dit moi ça passe mingi parce que les lots mais c'est d'ailleurs chômage de masse na kitisa le lot na Congo ils akuta kolobate ni tete to le chaque fois mon cher ami Serge soki le lot winner té pareil foot te bangengete mon cher ami ingeza dégâts mon cher ami parce que aujourd'hui chômage de masse ça na kitisa alors que ba maman wana bazali ko aider ba famille na bango parce que eux ceux qui non ba papa na biso le lot ba komi nango ba chômeur ça dit les lots ce sont les mamans qui ba osala ba bazo bunda pona koloye bandeni ya kubikisa bana tout ça manque là sindernine il y a un rappel qui contexte tout ça nango le lot c'était contexte particulier parce que Baimboka soit te parle beaucoup plus focus sur la rentrée scolaire ya bana moi misala mikende et kosumba bana kaye moi bike ça que tout ça mais ouais kupanza kubuka de manière désordonnée mais on a prévu ça un bateau déjà on a lobby mais t'as nini mon cher ami naza ko boya te il faut te faire comprendre mon cher ami Serge na boy te na buka masala yango quand même na moi malembe ya ko panza kabilo côté parce que soki oye ko panza nzungu ya mama ya mikate otamsu fo na yango wana ya kai lo bana ndinga malembe que non maman désormais longo wana parce que to yebi susu mais oyebi quand même que ba maman wana ba yoka na passe surtout ba maman ba ko teka na balabala oui ba maman ba komi ko corrompre na ba policier ba ko luka corrompre ba ko sangisa mbongo maman ça non bazo mona que non place msusa ko kende zalité place mo lokosha ko sala peut-être zalité yango non que non moto ça ou medi place wana ayebi que non bana na babika kana musala wana c'est-à-dire il y a un travail il y a communication un travail il y a ko rappeler bato en ordre mais aussi un travail il y a ko pesa mo temps que non botika ba inboka malembe pour que nous ba ce que vous voulez faire mais ce n'est pas avec la brutalité to boite que non nous voulons que Kitchese bonga mon cher ami et les problèmes la procédure tout le monde qui m'a donné ici bah toi bah ça la popage bah que nos films tous nos films terre éduquer bah autrement et comment qui popage et pourtant il faut travailler des fois ça les massati c'est-à-dire que non soit que soit au monde qui a boki le kolandela kangaye à l'okotengo mais aussi foot ça amande tout ça on est aux malam mais au dia ko beta au dia ko ça la popage au dia ko non to boyang mo je sais pas tout ça l'état des droits service national des alliés justice était les alliés dans ba ngoni les alliés police était non tu vas travaux bien précis, c'est-à-dire assainissement de la ville, en fait que non, qui c'est ça, ils ont un négatif à l'époque. C'est ça le travail donc qui doit être fait. Mais pour Nabiso, nous martelé beaucoup plus. Moi, période moi passe mon cher ami. Moi, période à passer parce que Baimbo va dire que n'a pas dans tous les domaines de l'eau. Bon, ils étaient chômage dans ma casse, tout ça. Bon, tu vas neni, mais ça pèse à terre, mon cher ami. Mais ça pèse à terre, bon, non. Sur comme ça, ça canaka mboka. Bon, tu peux expliquer ça, musala oyo, tu peux poser bien musala oyo. Bon, on est oui, ça maman. Mais kubuka kaka pour na plaisir kubuka et pourtant l'homme c'est ça, mon cher ami. Et ça dit quoi, qu'on créer, dis voilà qu'en français la frustration. Ça dit qu'on créer un malaise social parce que misala ba tu dit qu'on kufa, ba tu vas ba investissement na bango wana, ba ka kubikila wana et puis du coup ko pense. Mais vous investissez et si ko boyebi ke zali ko sala mabe ko bebi samboka. Oui, un travail doit être fait. Est-ce qu'on dit que bato baso bebi sa na ba trottoir na nzela et zali ba vendre ba marché pirate? Oui, un travail de fait, de faux doit être fait, c'est-à-dire il y a qu'on rééduquer. Dans le bar, il y a que discipline est continue. Les Cambouis babar au cas sous 23h 22 des babars des chat têtu. Service national vraiment beaucoup limbi ça coûte chapeau na mon général Kabouik na rappel arrêté batebele ba tuningai. Général Kabouik anga wuti wap.
mutu muso atumabi papa moko atulinga Gérard Kabuka asaki pe mutu IDPS ngabi non asaki mutu IDPS c'est un militaire yakala déjà si je me souviens il a été nommé dans la service national à l'époque de Kabila tout à fait il a été nommé d'abord batusko ba ko mona inde sikoyo asali mutu yakala na kati ya armée hein monsieur le lieutenant général Kabwike que je salue vraiment coup de chapeau na musalo zali ko sala et puis coup de chapeau na chargé à communication na ye mona mboka nani il s'appelle encore comment chargé à communication il y a service national mona mboka Delphin coup de chapeau mona mboka Delphin na musala bozali ko sala oyo bozali ko sala wana communication na faut continuer à communiquer et puis vraiment bo sala tout que bato baza campagne wana bo continuer tango iboko ya ko démolir to ko sala musala moko place wana tala na bandala na chibango mais ezali ko tonda wana il y a des caniveaux mon frère oyo ngana na bo sana yango ngana za natif ya bandal bandalo na mona ya ba 1989 ba egu ba kanga moto eko tongetage na ya kangi yango donc musala so ezali ko sala mona mboka esengeli to meka koloba mais il faut ba kanga bato ya habitat bato wana o bazali ko pesa ba certificat on a ba autorisation de bâtir otiki moto atongi abimisi ba millions na yo après ba eko buka c'est ça le problème que nous avons il faut ba bandana ko kanga source ezali urbanisme et habitat oui bakanga chef de service bakanga bato signaka ba document wana et puis du coup ko buka mutamati 5 niveau 6 niveau et puis ba chef du quartier est-ce que ba consulter ba chef du quartier ba vérifier que papa a on na sombi est-ce que na za kotonga est-ce que ça place ya malamu ya kotonga on moni ba pylone ya courant na kati ya lopango yo po yo sombi papa bon kosomba ko to mais l'état a un rôle peut-être ko yebisa que non place wana za place malamu mais lorsque l'état délivre les documents mais bato musu bazo somba l'état délivre les documents c'est ça où il y a les problèmes parce que l'état normalement c'est lui qui a la cartographie en ville c'est-à-dire que nos places que vous allez habiter ou pas mais lorsque l'état délivre un document là-bas est-ce que ça la mona attention nini les lois nous tongi à ça passe au était on mène pas beaucoup qui na ça s'appelle comment wana sikani babuka ki likolo ba nini kuna na sikani no na rai kuna kuma na pakaju na pakaju oui ils ont cassé mais non tout sur la likambo je vais m'adresser à l'autorité parce que ezali likambo ya passe je suis en train de demander un peu à l'autorité na biso ya mboka autorisation de bâtir pour payer sa moto il faut au moins déjà que et a ezali malamu to ezali malamu te likambo ya démolition ezaka na Kinshasa te na lwala ba j'ai appris aussi bazo ça la démolition na Kisangani aussi bazo ça la démolition ezali mot d'ordre ezali papa lelo yo bato bakomi ko sala bakomona nko soki ba nommé mwana mboka Belesi okomi ministre ça dit motonio so ayebani na yo azako banga lisute motonio so ayebi yo comme ministre akobanga lisute soko lingo tune famille ya ministre ozi moi ba policier mi balé ba fandi wa donc ozoma na bloquer ça bon mamboka ngwa merci beaucoup on peut passer sur dossier mususu j'avais prévu dossier Snell to solano dossier Snell moi na mboka Belesi en tout cas oyebi le koso ya fonction et même makanabozoba le koso ya fonction moi la mboka te di lwamba ouais ezali DG ya Snell likambo ya Snell ezali ko sala passe courant biso tokoni na Kisasa moi la mboka Belesi okoli na chop na Kisasa pe na chop mais moke mais oyebi chop malamu na yebi chop malamu bato ya Kisangani ba yebi tokene na Équateur mambenga kolobate na Kasai na parlons pas likambo ya courant ezali ya biso tobeta katolo ke tozali na ba barrage ya minene mais tokoma ko zwa courant lokola eloko bazali ko défisa biso mwana mboka te di lwamba azalaka na Snell balogoli na Snell ba ko comme c'est DG un ministre na ministère ya akinaka ministre quelque part la bossa du ministère a comme ministre si mais ministre yo aussi comme na classe ozali ministre on dimi ba scientifique faut dans la recherche scientifique je ne me trompe pas non ngisa bloc comme ya ba hydro to vérifier Aouti ministre après ministre bazongisi elisusu ka na Snell DG mais tango azalaka liboso DG na azaka DG ya ou bien membre à conseil eloko ni asalaka lelo Snell ekufi ya kosakana te Snell ekufi ya kosakana te bauti kosalisa ba test moko bidon oyo ba journalier o basala 15 ans 20 ans na Snell eza na ba province eza la nyonso ba toana bazwa misala te mais bakamwe na test bilongi asika courant ya malonga te mwana mboka Teddy Lwamba okoki ko démissionner te mwana mboka Teddy Lwamba courant ya bato ba ko souffrir na courant kenda wana komi na kalamu yolo courant na kati
Kasavu bukure na kate. Hein? Tobeta masolo, toroke na ba province, Équateur courir na kate. Tobeta non masolo, moi malobe pa ina yo mwana mboka Jean-Pierre Belesi, to tumbana nous SNEL pour être peuple sengela vivre malade. Mais ndeko na Serge Oebi na histoire ya SNEL. Je n'ai jamais vu un DG aussi incompétent. N'est-ce que tu te dis Luamba? Un DG lui incompétent. Parce qu'on n'a jamais vu ça à Kinshasa. Koura ezalite. Koura ezalite na Kinshasa. Bon, je me pose la question. Si ici à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, Yamboka ou vitrine Yamboka. Bon, il y a un intérêt du pays de Kolobanini. To Koloba pesa nini. Na Kasavu wa bengingai Kasavu awa mon cher ami Serge. Quoi exact? Quoi exact? 4 mois dirait ngo quoi exact. Quartier Lubumbashi, quartier ancien combattant. Bon, n'habite ce qui est Kasavu mobimeza kana kurate. Kura malonga la kate. Na bika na nubana mi parce que babenga pona deux quartiers wana. Quoi réalité? Bon, n'habite ce qui ne cotise que dit à ça qu'on est promotion, il y a pas incompétent, n'a pas ébatté. C'est-à-dire, moto azali est compétent. Tout ça qu'on le te dit Luamba DG. Na boy ta pas mal. Mais pas sur ba yo. Ça nous a probé la de cotise que dit ba imbo baza. Non, ndeko te dit Luamba, ngala ko bake alinga kande, tu sais que dit. Bon, kasi ça que alingi président de République. Ko no makiye, ndeko na Serge. Et là ndeko tsikalité. Mais tango ba imbo baza ko belela. Ko le ba matin midi soir que non, quoi a été? Est-ce que et comme makto mo consulter? Y'a pas de place au Wana. Ordonnance présidentielle. Mais Belé budget va coacher à la SNEL. SNEL a sali ne Belé Mbong. Mbong est Belé SNEL. Voilà, elles ont coaché. Et eux sont la nine. Et le comble de la bêtise, mon cher ami Serge, je sais que non. Baza ko présenter ma facture à courant. Quoi a dit mais baza ko présenter ma facture à courant, mon cher ami. Au monde na boka nini. L'état Moïbi. L'état Ndoki. DG, Yasnel. Mais DG Yasnel te dit Lombana. Mais attends. Mais na ministère, Azala qui peut l'occuper Malonga. Ah, c'était incompétent, mon cher ami. Un incompétent notoire. Vous voyez, donc, mais vous allez commettre dans cette Yasnel. Papa, Balobaka, pour le développement, il faut la secteur mi-balé. Secteur Nzela, na secteur électricité. Et là, le Kumbalé peut s'accorder développement quand tu as Mboka. Ce que les alliés, Mboka qui se développe, mon cher ami. Mais tu as là déjà est compétent. Azali, Bazal, comme maintenir la tête nationale, mon cher ami. Oh, tu me rappelles, Bazal, Bazal, c'est encore bidon. Comment peut-on comprendre notre salaire 15 à 20 ans en Nîmes? Bon, engager, mais bon, ça là-bas, tester, et puis, du coup, engager, les anciens qui sont là-bas, nous, on va une nouvelle unité, donc, maintenir la situation. Et ça l'a caté, mon cher ami. C'est-à-dire, on va dire en français, le népotisme. Népotisme, ouais. Népotisme, c'est-à-dire le clientélisme. Moi, je suis biographie. Balobi Teddy Mouba Luamba. Ou Luamba Moba. Balobi est un ingénieur électromécanicien et homme politique originaire de la République démocratique du Congo, spécialisé dans le secteur de l'énergie. Il occupe de juin l'an 2024 à août l'an 2025 le poste de ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Comment avant cette nomination, il exerce des fonctions de direction au sein de la Société nationale d'électricité. En 2022. 2022, il y a un poste. Il y a miné déjà la carte SNEL. Poste de direction de la carte SNEL. Balobi, alors qu'il ministre hydro, il y a ressources hydrauliques et de l'électricité. Ah, où t'as la moto, maintenant, ministre. Il y a un chapeau, il y a SNEL. Exactement. Tu fus ministre, Kuna. Mais parce que sur le SNEL, on dit. On est à l'occasion de la poste. Il est à l'occasion de la poste. Il est né en quelle année? Il est passe. Il passe. Tu as biographie. Tu dis Luamba, vraiment, il passe. Boyokaka Sony, s'il faut au moins ça ko kokate au démissionner. Tout à fait. Et puis technique na bako ba komi nango yango wan.
basali moi communication moko basali la communication quelques communicateurs soit quelques journalistes bon ezali pasi biso toko teta yo pour la vérité. C'est pas possible mon cher ami. Et pourtant le peuple souffre dans makambo etali courant. Dans sali ko bele la ba congolais pour ça la pétition. Bo benge ngai moluba bwende démission signer pétition pour to senga la tata mokonze ekolo démission ya Teddy Luamba DG Asnel. Tout à fait. DG Asnel et senga ken. Bo ça elanga ba vidéo. Faites des vidéos, mboka nyonso zali, province nyonso zali, esika kura eza ko nyoko la bino, quartier nyonso bossa elanga ba vidéo. Ezala ebele kamwa vidéo ba 30 secondes olobi ke ngai songolo pakala awa tozali na quartier tel tozali na commune tel tozali na province songolo pakala donc quelle province courant ezali pasi to souffrir tozo ça la pétition ya vidéo pour bato bandima réalité donc ça l'émission moko spéciale na yo pour bando tchaka ba vidéo esika ba baza ko la courant pour na DG oyo Teddy Luamba il doit partir doit laisser la SNEL. Il doit laisser la SNEL. Rapidement, ok. Oui. Tu as dit que SNEL, Sika, tu as Sikawa, na niveau ya makamatali rentrée scolaire. Quelle est ce que vous avez colonie? Non, mais 9e mois ici, non? Non, normalement, c'était prévu. C'était prévu le 1er septembre. Oui, hein? Sauf imprévu. Hein? Sauf imprévu, la rentrée scolaire. Le 5. Bon, début septembre. Début septembre. Mais n'est rentrée. Vous avez ici? Mais en tant que parent, vous avez ici? Oh, comment ça n'est pas mon cher ami Serge. Mais ça, là où tu connais ma camboué, ma rentrée scolaire, mais aussi rentrée scolaire, mon cher ami. Avec Babatis Nina Batimani, mon cher ami. Babatimani. T'as la localité enseignement du manière générale, mon cher ami. Et ça, il y a ma casse dans le Mboka. Qualité enseignement. Ngai babeli la c'est ma gratuité de l'enseignement que nous on est sur la gratuité, c'est bien. Mais baby ça là yuso bana nini ya ba ministre dans l'école wana. Bana nini ya ba DG dans l'école wana gratuité de l'enseignement. Donc la rentrée scolaire c'est le mardi 1er septembre l'an 2026. Voilà. Le mardi, oui. Alors, baby ça là yuso parce que le problème c'est officiel hein. Oui, le problème il est réel. C'est-à-dire la qualité de l'enseignement mon cher ami Serge Ezali il y a Kokita Makas. Moi j'ai demandé. Mais est-ce que gratuité, c'est pas le sabinoté hein? Gratuité ça m'a bêté. Mais il faudrait. Mais est-ce que ça continue? C'est ça aussi la plus grande question. Bon, je veux d'abord vous informer ici comme kabiliste que sous notre régime, nous avons aussi également instauré la gratuité de l'enseignement. Malgré ça qui partout est. Pour la biche, on a dit d'une manière graduée, c'est-à-dire on a contesté province par province. Pour la qui est lié et la pratique, c'est-à-dire que dis-je, et le contenu. Et le contenu, c'est-à-dire que non, et qu'il est de pair. C'est-à-dire que qualité de la makasi, n'a pas bâti dans la makasi. Parce que, on dit que non, avec le programme de 1000 écoles par an et en décommandé nous voulions que gratuité enseignement et lavement et le koyo et kozala quelque chose qui va donner une bonne qualité soit d'enseignement. Il y a donc il y a bana biso. Mais là mon cher ami, vous avez décrété d'une manière précipitée la qualité la gratuité. Ça pose problème. C'est-à-dire les lots bana ko tanga na ba condition moko ya mabe koleka. Quel est l'intérêt, mon cher ami? Quel n'est pas dans là où j'étais récemment? Quel est dans Isigo? Quel est dans Bafachende? Au moins, comment est-ce que Banani Kotan a même les sols? Na Congo central, n'en parlons pas. Na Équateur. Exactement, mon cher ami. C'est-à-dire, bon, attends, ça, une affaire, il y a 250 élèves. Et puis, au coup, dans la province, le gouverneur, il senga école, il senga banambon, au frère à l'État. Frère à l'État, l'État n'a pas classe au félé, l'État n'a classe au félé, yo gouverneur, au senga kaba parent, mbongo ya l'État. Yo l'État est là qu'on dit. Yo gouvernement nini. Hein? Vous demandez encore aux enfants l'argent, frère, il y a ville. Voilà, ma taxe, c'est mon forfait. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui, mon cher ami. Ce qui est vrai, la rentrée n'est pas une mauvaise chose, mais seulement les conditions de l'eau sont déplorables. Pour la nini, il faut préparer tes. Donc les parents, bazano na misolo te bazako benga kolela, bazako mitu na bana bakozo. Claire c'est ali uniforme bana baso minante, bakaye monité et surtout que non avec aussi de l'autre koloba pression qu'il y a derrière, il y a ba frais tout ça, mon cher ami, la gratuité c'est un échec total. Un échec surtout aussi une fois de plus place ça quoi bazako ekei bazako ya babana. Ba classe les lots, la qualité ba bâtisse. Maintenant surtout que ba parents bazako kolela balobi
gratuité, oui, bana ba aucun de classe, bazana kaete, ça coche les faut vraiment là je demande vraiment la fondation Maman Denise Nyakero. Ma maman balobi na yebisa Maman Denise Nyakero à travers fondation nayo s'il y a possibilité bon luka possibilité nini moyen ni boyi ko sunga bango so ko sunga bango surtout na ba province na Équateur OK na chopo na Kisangani OK Kisangani surtout par place ba sinistré wana kilelo bazwana no misala te motazo mona te maboko ekatana maman lui va à l'époque OK pas de souci laisse-moi parler de Maman Denise ya tikana makambo no distraire ngai na la maman ya Yambo kanabiso actuellement madame Denise Nyakero Tshisekedi maman nabiso talana na ba province na Kinshasa pe ba école ebele bana bazana kayete bazana sakochite bazana bikite hein vraiment bomeka kotala modèle ni boko sunga bana pona rentrée scolaire hein vraiment kozala malamu mingi vraiment pona ko salisa bana makambo wana eleka malamu la bonne sanité s'il vous plaît fondation moko pe na Congo central hein Pakebo fondation Doudou Fwamba pe kuna na Congo central ba benginga balobi ete mulu ba bwende donc fondation Doudou Fwamba Pakebo bazali pe ko lengela modèle nini ya koyeba pona kozongisa penza bana classe malamu fondation na bango ko pesa bana kelasi ba fourniture pour être bana ba tanga malamu ba biloko wana ezali kosala esengo makasi soki bozali penza kozwa en charge bana ya classe bino pe ba mécène ya minene oyo kaka mbongo na yo ko kabola kana ba musique te bana ba ozonga classe. Tu es mécène, tu es un grand homme politique. Bo kende kosala lokola fondation Doudou Fwamba Pakebo. Hein, moi namboka Toms Kinkela, vraiment na ibiete moi namboka Toms Kinkela na fondation Doudou Fwamba Pakebo bo sala musala wana na kozala wana bo bayi ko bengisa molu ba bwende po ete bana bazonga classe na distribution ya ba bien scolaire. Mais na makambo etali Maman Denise Nyakero na fondation naye. Je voudrais quand même ici en tout cas condamner avec la plus grande fermeté. Condamner quoi encore? Les propos, les injures, les attaques contre la première dame. Oh, il y a eu des gens, on va saluer, ok. Bien sûr, attaque on attaque dans les réseaux sociaux, et ça a passé. Vous savez que non, je ne partage pas, j'allais dire, la même vision politique que son mari. Ok. Je suis un opposant. Ok. Mais tant au moins, ben, jure, à l'écart, il y a la première dame, il faut le là, au moins, je félicite. Oui, je ne peux quand même tolérer ces genres d'attaques, ces genres d'injures. Ce genre d'insulte contre la première dame. Non, du c'est fait pas tout simplement gentil. que non, elle est la première dame de la République. Nous lui devons un peu du respect, de la considération, tout simplement. Ok. En tout cas, moi, je ne peux pas supporter ça. Il y a un coup récemment ici, notre frère, il y a dans ses sacs, hein, il s'appelle comment? Dans ses sacs. Ouais, responsable, Christian Bossembe, qui voulait Baba Kanga, Baba fermer quelques TikTokers. Non, oui, non, quand il y a TikTok, ok. Une affaire qui a des comptes comme ça, pour n'avoir insulté les candidates des réseaux sociaux, c'est inadmissible, c'est insupportable. C'est une première dame photo. Je ne peux pas croire ça, malgré que nous sommes dans l'opposition, mais lorsqu'il y a ce genre d'attaques, lorsqu'il y a ce genre d'injures, il faut les condamner. Merci beaucoup. Je pense que la justice doit normalement faire son travail. Merci vraiment. Pas décourager ceux qui se distinguent dans leur comportement. Donc, moto koliambongo na mafinga. Voilà, c'est pas bon. Hein? Vraiment, ils allaient mal à monter. Merci beaucoup. Moi, dans le Gédéon, le communication, toujours. Rapidement, tu as aussi ça. Émission Nabiso, déjà. Ok, Totskali, donc dans 10 minutes, on pourra aussi ça déjà émission Nabiso. Tokoki Mambango Sikoyo, to solo déjà moi Makambo, moi Mingi, kasi Tobetanano, li solo Moko, Oezali Kosala. Pasi lisusu makasi likambo matali fonction publique la fonction publique to okaki likambo moi na mboko liawo balobi tazo sala musala malamu oui mais likambo ya ba nouvelle unité likambo ya mécanisation na ba province bazali ko benga ngai ko loba ete mécanisation ngo ezali ko salema wapi bato ba province bazali ko loba ete moi na mboka Jean-Pierre Liao oui on lobi o mécaniser plusieurs personnes bato wana bazwa mbongo mais bato ya Équateur balobi il semblerait qui a sali en Kaka Équateur dans le secteur naïe. Tout à fait. Ça, je confirme. Balobi, il semblerait que moi, dans le au mécanisé, topé au pessi, ba matricule, Kaka dans le secteur naïe, au ba vota qui il semblerait, et zali ngewana. Population zali ko benga ngai. Bato bazali na ba province mususu, lokola na chop. Bazali ko lela. Et pas na ngai kuna. Mécanisation réalité. Nini matricule na ba nouvelle unité et ba du yangote. Na Kasai na Kananga.
matricule bato baduite kaka nouvelle unité. Na Congo central, n'en parlons pas. Na nini na bandeko na biso batetela kuna na loja na katakokombe na bandundu, n'en parlons pas. Donc tu as senga na mona mokali yao biloko 2 poids 2 mesures ezalate. Soki bozali ko pese bato matricule to bozali ko mécaniser bo sala yango pona moto nyonso. Excellence monsieur le ministre nabiso ya fonction publique na ligaka yo mingi na lobelaka yo mingi, mais tango peuple atanke molobeli mboka adobeli ngai ke ba sepelité na o ezali ko salema ezali ko sala ngai passe. Hein, ndepeli kam nanga sukoloba kokuta na okei na fonction publique bato bakomi na ba fonction okuta mwana ya 23 ans akoma déjà chef de division, mwana ya 25 ans akoma déjà directeur. Est-ce que monta on a 25 ans akoma directeur na fonction publique? Jamais ndeko nanga Serge Fomba, oui ndeko toyoka bato mi bazali kobela ministre Jean-Pierre Liaou qui est un ancien du PPRD, faut qu'on mentionne yango awa, il a eu la formation politique na PPRD. Qui directeur de cabinet, il y a Bochab, il faut pas, mais aussi directeur de cabinet, il y a Aubin Minako, c'est quelqu'un qui a été bien formé dans le PPRD et surtout qu'aujourd'hui, il se distingue dans sa manière de faire les choses. Donc apparemment, quand Kabato va au côté, nous devons distinguer le pouvoir. Non, parce que c'est ce qui est quand même, j'ai aimé quelques réformes qu'il a initiées, notamment dans la carte avec la carte de la fonction publique, avec c'est-à-dire une fois que nous tapons directement au place nos alliés, c'est important, mais aussi la prise en charge de la fonction de l'État, c'est une bonne chose aussi. Mais ma mécanisation, c'est un élément important. Cette mécanisation ne doit pas être une mécanisation sélective. Kaka Kinshasa, province, non, pas du tout. Il faudra que cette mécanisation ait touché toutes les provinces. C'est parce que ce qui est vrai, c'est que le chômage des alliés makasi. Bah nouvelle unité le va dire bité na makambo etali notamment moi mon solo. Et puis que vous avez une nouvelle unité. Mon tasali 20 ans nouvelle unité. Même pour l'engagement, bozu ba famille na bino. Oui, mon solo et zo bi ma penza mingité. Bah vivra beaucoup plus de ma prime. Et peut-être que bah vous ngo pété. Vous après moi, attends soit après 3 mois non on prime ngo yé. Et peut-être que vous allez mécaniser parce que a offre de transport comme ça là peut-être chaque jour. Ministère à sport, voilà. La zone prime à 60 000 francs. Ah voilà, tout à l'heure mon cher ami. Bah ton ministère à sport, bah ça on la prime à 60 000. Un fonctionnaire. Bah on attra. Ah c'est tout là-bas aussi mon cher ami. Là-bas je pense que bah on fait souffrir biso. Oh DG la bango nani yo ba yembi. Fa yebana fali yembi. Mais c'est Luku Samartin. Fais ça la yewa. Oui. Oh ya ba yemba ina banze. Il dépasse beaucoup de millions, beaucoup d'argent pour ba yemba banze. Tout ça mon cher ami. Basali très olongwa ti aéroport. Est-ce que ezali esengo que iti na aéroport. Est-ce que ba prévoir mesures de sécurité. Raywana. Et ça bon était mon cher ami nani, mon cher ami Serge. Raywana. Est-ce que ça na état parce que sur le lot déraillé par exemple ba maman ba bengi ngai ba maman ya oyo batata bakufa bakenda bazwa des comptes finalité on attra bato baza ko souffrir on attra Congo central baza ko mona passe il y a partout on attra chemin de fer et tikala batata bakata na maboko baza ko zoate mais balobi koteka il semblait kaza koteka ba mapango ya on attra ko blouese ba indien kotia banani na bisika on attra. Hein? Vous voyez, il semblerait qu'il est en train de faire de l'onatra comme sa parcelle. Il y a mon cher ami Serge Makambo, est-ce que comme la grande côte c'est que du toté ba service oyo il y a même ça mon conseil information non peut-être par service ne baza ko fait cette information comme dengue zalité yango eloko zo comme ça biso yango parce que ba des sociétés de ça là awa. Je pense qu'il faut être dans Mokonzi. Attention, dans l'opposition, parce que c'est ça le rôle de l'opposition pour dénoncer l'antivaleur. C'est-à-dire, dans un secteur donné, on attrape, mais aussi Makambo surtout un métal sac. Que ça soit métal sac. Papa, DG, 86 ans. À 86 ans. Na métal sac, on a Delvaux. Bilan, ouais, ça a Delvaux. 86 ans. Comment va-t-on maintenir pour l'année? Ankunda banguma na bangolo bangombe pour alonga toni à 86 ans mais le PC est na bongo d'âge mais vous continuez à le maintenir bon cela toi qui d'ailleurs l'Assemblée nationale peut tozaï na bateau selon na yo qui ba information na zanango et il y a deux ministres qui les soutiennent mon cher ami deux ministres Jean-Pierre Bemba Ozali
vice-premier ministre. Bon, moi je prends ça au conditionnel. Non, je mets ça au conditionnel également. Ouais. Mais aussi dans Jean-Pierre Diao parce que dans le but que non, il était là, Monsieur Itela. 85 ans. 86 ans. 86 ans, non. Ali Azali Bokulaka, Yango, et surtout que Azali n'a aucun respect envers le PCA. Parce que sur notre PCA téléphone, on m'a appris ça. Kofingana. Mais ça m'a la monté. Avec le PCA. C'est pas mais moi, aussi plus grave dans ça. 86 ans, ça la claque. Avec qu'on déloger, agent, n'est-ce pas? Il y a mettre ça, ton an, site qui est prévu que va faire dans mon chami. Papa, 86 ans, il doit partir. Pour la ligne de Kotseke, il doit partir. Non, Tolobi, en gros, rapidement, conclure. On a fini. Oui, je finis par là. J'ai tendance à repenser que non, au Moni, Nana Loba Ngoma qui avait dans son livre Le Prince, ce que Moni Mokonzi se fait entourer par des incompétents, donc lui il est incompétent. Non. Sinon il allait alongola batonyo sur bazali ba incompétent. Dès que tu vas pour bonheur na ye, pour que non gouvernement est là musala. Mais comment peut-on comprendre que Nazari continue de commettre des incompétents? Non, wana zali batonyo na ba incompétent. Mais alongola bango il y a nommé qui bango. Principe par principe les formes de compétences mon cher. Il les avait nommés quand même. Non mais c'est lui qui a la musala bus il faut révoquer. Ça dit nous tiens mutanoma qui bango ceux qui ont révoqué bango donc il est complice. Merci beaucoup. Donc, ils allaient passer une fois de plus. Merci de Serge pour l'invitation dans le plateau. Merci beaucoup, Mwanamboka Jean-Pierre Belessi, que j'appelle le gourou de la presse. Ezali Esengo Makasi, Tokutanaki, pour Nakosola, Maï Matali politique, Toeba été Congo, Ezali Mboka Nabisu, Esengel Tozane, Esengo Nayango. Nous sommes là pour dénoncer Makambo Yamabe, et puis Koloba Poete, et Salisa, Bao Bazangi Courage, Basala. Congo central, Bozako souffrir, Nayebi, gouverneur Nabino, Aza déjà dans la liste incompétent, Yaba gouverneur, Nayebi était Cour des comptes, les Camerounais, Ezali Koumé, la Pona Kodjoye, Aya Ao. Dossier Assemblée provinciale, Tozako Zela toujours, ministère, comment dirais-je, Cour constitutionnelle, Assis Alikambo, Oyo, Ezali ko concerné rien matériel, il y a Mwanamboka, soit Mipaka Victor Poison à l'Essikanae, parce que tant que Makimantezolo Azali Wana comme président, hein, il y a l'Assemblée provinciale, il a Bakosala tout pour être Balongola, Mwanamboka, gouverneur Wanate, pour être Baïbani Basekele, il y a Misolo, Ezali Malamote. Yango na Tony merci na bino nyonso, botondi ezonga epai na bino ndenge bondimaki, kotala biso mokolo malelo nzambe abatela ba congolais nyonso. Baïba tunaki ngai pona liwa etali papa Molière. Papa Molière, papa le grand Niaou est bel et bien vivant. Papa Noël a koufi, papa Molière a koufité, papa Molière a zéna bon moy. D'ailleurs, je présente mes voeux, hein, souhaiter joyeux anniversaire na le grand Niaou. Joyeux anniversaire na papa Léon Nembalemba, Azali, patron ya Molière, papa Léon, joyeux anniversaire à vous. Lobi Botamousi Sangoki a koufi, Léon Zambabo a Saliki Azosusu, une année de plus. Hein, que Dieu vous bénisse. Vraiment, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire na Penza, Oumela, Sangoya Liwa Balobaki, Ponayo, et Bakisela Bambula, et Belé, pour être famille na yo pe, Bana Bakoko Lolo, Bazana Posanayo. Merci, Gédéon Loawe, les nouveaux mariés, les réalisateurs de l'émission, moi Mboka Gédéon, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Alain Dele, pas Kokoto, Zambé Balakobatela, Abatela, nouvelle tendance Mobimba, Pe Baïbazali na Molière Canal, le col à DJ, Luntadila, Nakobosa la Kayote, moi Mboka, Pati Salei, que Dieu te bénisse, Benjamin Bonja, pourquoi pas le patron de Molière Canal, Mwanamboka, Jerry Nembalemba. Je vous dis au revoir, on se verra à la prochaine. Merci.